téléspectateurs, on a votre humble serviteur Waterloo qui bangola. Au Azakanaka toujours pour nous saluer toujours nous ça. Naïf Sabino, biso to ara solution babi afficher une solution babino makaba babino tout. Ba autre bolandara biso partout dans le monde, aux en Asie, aux en Amérique, aux en Afrique, aux en Wapi babi chaîne yara moko afficher tout TV babi bo s'abonner chaîne yaka mo babi awa maramba bien. Mambal côté zara awate. So mambal côté botala bango kuna mais awa ndé bozo ba information solo. Les gars la cabine même de 8 jours là, tu as qui maman nana, tu as maman nana pour nous mettre ma sola ba mibali. Mais c'est parce que tu as maman nana au azo salama kamu ya babi ya bana basi suko. Tu as maman nana parce que tu es pour maman nana le loso to kutane de sosunayo. Bonjour maman nana. Bonjour papa journaliste. Maman nana to c'est là parce que chef tout en a posa na yo ozaka dispo pour na biso. Depuis ça papa ya quoi? Na dispo pour na bango penza mama solution na yependa pour na ba solution na bango. Yango na zaka dispo pour na ba client na ngai ba zwanga penda pour ba reconnaître ba biloko na yela ka bango. Maman nana prochainement to zaki na raté émission to sola ki ni mara pour na bana mibali. Au ben pour na bana mibali ba bazoli la trop mais lelo to ye to découvrir makamsu ya sika na ebité izaka secret ya musala to zaka stratégie to zanime. Bon, eza secret ya musala na ngai na ba client na ngai. Na linga te ba lela. Na linga bazana esengo. Ezaka somo ba leli mamo ko ze bon. So ka ba leli solution ba moko. Po ba mo ba benga ngai. Merci à Chilo Production au bon Asibi Bongo na sima ya caméra là je vois Emi Chaké mon papa na Tamil babi Emi Chaké mon motema ya affiché tout babi moi papa mukolo la patrona babi ayo ya ngwana vraiment et maman nana tout sola na yo parce que lelo mabale belé ezo kufa mabale lelo ezo kufa lelo pour makambo eteli ya mbeto et c'est yo pe makambo comme la kona matoyi ile bati babenga yo bana na balelaka mingi mais na esi bango baleli mingi solution na bango sona tisi kozwila bango na mai ndombe eye neza bo uti mai ndombe balela te na tisi kozwila bango su biloko penza ya kanfu eye penza biloko ya kanfu ye mwana na question ngali boso ezali lelo tozomona soyi lelo mwasi aboti mona mpona ye amonde ye comme fin du monde omona kosala un papa azosimba ete ezalaka bien ezalaka normal eza bien te misusu ezalaka na mama azosentir déjà aza ya kofongwa mato hémorroïde to polele bagaza bawese akobanda kokima papa mais papa kocomprendre te ok mama aza deya na maladi mama azikofo asoigne mama akosoigne nani akosoigne na kisa bokoko akokende mosika te parce que bakisi na bango yango nayeli bango solution na bango yango mwana na olobi solution na bango yango yo mais mona moto aboti lelo akomi polele omona polele omona azoi baswele ko sala te ezaka cause ya nini mama nana eza cause ya bawese ndenge towutaka bavapeur bamoto mosusu bainfection bacaleson mosusu baregle nde toreglaka yango efongolaka mwana mwasi surtout mingi mwasi aboti mpo ndenge babimisaka mwana tokóma penda monene alors fo zwa penda bakisi oyo ekosoigne yo okozonga lokola bebe bakisi wana ezali qui soit les aliments maman nana lobby là je vois sur le production babi caméraman a filma caméraman monteur patron yaza patron na ndenge na yaza patron na ndenge na e maman nana na moni otendi bakisi awa nyonso eza bakisi ya basi to ezaka uniquement au cheka pour cha fantasy oh nyonso tout auto ça que mission na yebisa que na lobele ka ba papa oyo penade na oti kozwa solution ba mama babengi nga po ba mama bazobenga nga mingi baleli alors ba mama bovanda boyoka penza oyo ya bino oyo kozongisa na papa bolingo lokola mwana 12 ans ngo na yeli bino solution na bino kaka nde yeli bio yeli bango solution mwana nana lingi to bana na kisa liboso na moni kisi oyo na ebité eza ni reverbe pourquoi bon omoni kisi oyo ndenge lobi mwasi auti kobota mingi baso bafongwa mingi na bawo bauti kobota oyo ndenge za awa tobenga ngo kanga lupango eza lokolo kangi nzela tango bima ba perte blanche ozobima ba mai tango zo rapport na papa zoka kaka mai kitoko te oyo akausaka akausi mai akondisi akausaka nini mama nana akausi libolo akondisi yango tango papa kokota akoyoka kitoko akosalela ngo pendant 3 jours iba kiso sera pendant 3 jours pendant 3 jours ngai nakendaka musika te 3 jours ozwi solution o ndenge za awa ezaka ya nettoyage
sa compter ya bagu oyo enettoyera mwasi bolo mwasi azonga mwasi azozonga kitoko libolo ezozonga moke ezozonga sika yango surtout mingi basi baboti na bao bafungwami na bao bazobima bamai papa azokota azoyoka kaka foko yango oyo solution nde yango oyo mana na solution yango kande yo moko lobi solution yango oyo babichu le production moni solution yango oyo mana na moni oyo elandi ya orange oyo eza sunini mama nana eza nde boma makambo yango nde eza na ta mikolo yango pena nde ebouge kini oyo ndenge eza awa ntango yo olingi osangana na papa yoka kitoko makasi okotiango na mai na bouchon moko ozwi coton opolisi coton wana okotisi yango na libolo ntango okobenda ntango okolingi osangana na papa obendi coton wana basalte nyonso ekangami ntango papa azokota azoyoka kitoko elengi kauchu misuni ebotaka na libolo misuni yango oyo orange yango ezobongisa mabala papa koyoka ndeni mwasi akosala yango ndeni mwasi akosalela yango na coton asokoli se na ye atie yango na bouchon azwi mai moke atie alasopi mai yana na bouchon fe sila na kati ya mai asopi yango ale akotisi yango na libolo ntango akovanda 1 heure du temps alalongoli soki bakobanda ntongo ti butu kaka bango donc papa azoyoka kaka elenge ebotyaka libolo misuni yango orange ka mama nana ndolobi mama nana namoni oyo eza nini oyo eza sentiment omoni ndenge mwasi amikandi boloba te o dessin mindele te oyo biloko nga mona azosala yango azwi foto na te oyo ndenge eza ya sentiment ekebanda sentiment nono na mitu na mabele ntina se ekokausa mai ekepesa sentiment na mabele nzoto mobimba moto chaleur ezopesa chaleur papa azoyoka chaleur ye mpo ozoyoka chaleur surtout mingi basi oyo bazalaka mobali azosimba boye azoyoka kitoko te oyo ezopesa sentiment ntango kaka boza na papa okomela yango kaka mbala moko oyoki sentiment nango ekovanda 1 semaine na nzoto yango balobi ezopesa sentiment mutakala Maman Nana a mis si beaucoup comprendre. Maman Nana a mis sentiment mutakala beaucoup comprendre. Maman Nana a raison pour expliquer. Maman Nana na où ils sont nés. Tout le monde maï bouilla vert, il y a bleu bouilla sont nés. Oh ils ont maï. Oh pesa nettoyage assez. Ba maï ba perte blanche ndenge za awa akosana na po orange te elo ne loko za na guna ngweza ko zolamba pondu ochagu ai kibi litungulu oyo ndenge za awa okos nettoyer yango ovai nango journée mobimba na wati kolongola ngo tina butu soko lobosela no orange to sela ka mai oyo donc soigner nzoto mobima mikusa ba faiblesse nyonso wana tango kosala rapport na papa okoyoka kitoko papa koyoka kitoko yango o bazobenga yango blé yango na oti ko découvrir bino yango o ezaka mingi mpona basi. Maman Nana tozo kendeka tozo ko baba blé maman Nana bongo oyo etite nango siko ezali o eza mafuta ngengisa yango mafuta na oti ko zula bino basi ebele bazobenga mama nga nazongenga te nazokoma lokola koko ata na lati ndenge nini nazongenga te bozomona nga mona mama Nana nde naza secret na nga yango mafuta oyo ezotekama makasi oyo pendali donc ngengisa nzoto yango okochango na mafuta na kopakola oza teinture kitoko tampo te nduta te donc soko ochango oyo nyonso ozosala manga moko nazosala yango na banzeta bokoko yango oyo mafuta ngengisa yango eza ka mpona basi okongala makasi lokola sanza yango oyo. Manana toujours poussana. Là je vois mon vieux baby mon vieux fondé KB, il y a mon vieux fondé KB la rata Suisse wana. Je te salue vraiment mon vieux. Là je vois ma grande sœur papa ma belle qui bango là. On est parti à Paris, na mobile na le coucou Hilbert, na modi Joyce le coucou, Lix le coucou, Véronique le coucou. Et manana toujours poussana car toujours na moni mai oyo. Eza ya pembe. O eza lo toko tozani. Oh eza mai ya goût. Baso bazanga goût. Mobala ko simbobo azo ko goûter. Azoninga ko découvrir libanda yango tozobenga bano baza awa o ozomona o jana o boy na boy mobala ko yakina azoninga ko ya suste yango o soko meli yango gumo ko doki na nzoto ezaka bokoko
eza nini inconvénient komela ngo bouchon moko soko omeli yango epesi yo gu na nzoto moma ntina libolo ntina mabele gu na gu donc ozoyoka kaka elengi yana eza na papa ke etungi so pambapamba te donc gu wana bozokabula yango na papa yo ntango omeli yango donc papa mpenza mwasi na nga azongi moseka yango gu ozazongi moseka ozopesa gu mama nana namoni su ya vert oyo nayebi te eza nini kaka nosoka ya basi oyo eza ya vert biso basi tozobela bapota libungu mikongo kovanda bozo pente yango oyo mpe eza ya kobaka oyo ya vert oyo eza mpona basi kikausa mai hémorroïde efongoli nzela ntango oza na papa soki omeli yango donc papa azoyoka kaka gu na gu énergie omela bouchon moko ndenge eza awa eke chauffe nzoto moto sentiment epai ya papa papa soki atondaka te donc azotonda mbala moko yango oluka bodécouvrir yango bana poto yango oyo eloko oyo eza suka nayebisi yo na kini ezobouge kini yango oyo mpe orange oyo mpe ezaka ya komela nayebisa ye bino eza kolambi pondu bepisi komélange kibi litungulu kote luketo kote mabele kote moto kote se yo meli yango eza bagout différent vert eza na gout nango oyo eza orange mpe eza na gout nango donc papa bandoyoka kaka orange gout bafruit banana bapomme gout nyonso azoyoka awa oyo nano ayoka te azoyoka yango omela mpe kaka bouchon moko yango orange boluka bodécouvrir yango nde eza na temps na vert mama nananga nde olobi eza orange eza badiférent eza comme tolambi pondu okotia yango carotte otie mpe cocombre makambo nyonso nde ozoexplike biso na mama nana motema nanga ezali bakisi oyo nyonso lere ozwaka te ya kosala yango ese eza na bainconvénient moko te eyelaka bato papo ya bakisi bandanga na bandi kotraite bato non nayoka te moto alobo esali nga bozongisi bo po épreuve nga moko non namekaka yango nanu nga moko donc eza nini inconvénient donc ntango ozomela yango ozosentir donc baproblème no nyonso ozozwa baproblème ya bien donc ekotia yo bien ekotia yo alomekaka no navosala yango nga moko no na banda na komeka naza somo makasi nde bozomona kaka babi Mireille ya sala babi famille ya sala mobimba pesi bino mbote parce bozali babi Mireille ya sala mwana mwasi moya mwindu babi misoka mwana popi yo kitoko babi taka tozala mama solution papa mama na ina tuna nabi o na moni okangi boza nini lapin na première émission na l'accès kibino lapin yango lapin soni mama ngo bema biso wapi lapin des ande makambo yango nde bouger kina o penda soko pakoli yango penza donc na mutu ya likata ezotelema donc ezosala kaka boye lapin yango oyo nde makambo nayebisi bino bapapa boluka bodécouvrir yango surtout mpona malili donc ntango otya yango okosentir mpenda etelemi ezobisa na moto donc soki obandi ozobwaka kaka baku lapin yango oyo lapin nde makambo soki moto apakoli yango bongo po mpe combien de coups oyo akobeta ata 5 coups non-stop akoboka na bamai soki asisi mpena sentir mpe kitoko mokongo kitoko lapin akozwaka asoi na ye apakoli na liboso likata na mutu wana apakoli akomona ezosala bo lokola nani nyama oyo babengaka nini oyo atambolaka boye oyo azaka rouge mutu rouge ezosalaka boye lokola ezoluka mama yango nde ngondolai lapin nde suka yango oyo babi Émile Chakembo papa na Tamil mon vieux nanga propre babi Émile Chakembo papa na Tamil babi suka makambo mama ce que nina loba l'air osalaka ba makambo oyoka yango ndenge ni yo moko edérangaka te ederangeanga te esalanga siko bien pourtant moto azobika te ake alukiluki bawapi atamboli azwi solution te ntango akoya na ye pa maanana azwi nde solution siko solution wana esalanga nde bien esalanga bien makasi ntango bato bayaka kopesanga baremerciement mingimingi na bakilia na ngai mpenza bapesanga baremerciement ebele donc yango nde esalanga bien
On dit ça la maman nana bien. Là je vois Chilo production, babi Chilo production. Moi on la filma. Et puis musana e, botika ko kumbuya e puis musana e. Maman nana olobi la paix. L'autre zo mona mamba ya baya mado banini bo. C'est pour ça là. Ya mado nde suka nde awa. Donc suka. O bakolobo bat musu bazo chapa koli kuna e baby si côté musu esali soki ba pota soki ndeni te. Ozo sama na ngokanga na bokoko yango oyo. Ya mado. Esami kana bokoko ngamo na sali yango. Donc ekopesa lisoko musuni ozomona ndenge akomi musuni wana epesi poa na musuni. Donc tango lati penda pantalon evandi kitoko yango akopakola ngo pendant 3 jours kaka na masoko azosimba azomase yango penza akosentir bien en plus ndenge za aikitira pe na libumu. 42 bozo mona ngo awa. On a moi c'est mon mobile. Moi la mwasi. Soza munene peut-être au botre metikala munene alo. Ndengo so manse na sima ndengo pe so manse liboso so kitisa libumu. Naza pe suna kisa nduta. Mais kisa nduta pe boko découvrir ngo ezali. Ah, merci Babi Emi Chakembo, papa na Tamil. Là, je vois affiché tout mon thème, Maya Emi Chakembo. Babi bango de makambu, bango de solutions. Bango de bazo pesa makambu. Bon compare tout ça na plateau miracle, aiza makambu izawa na FCBino. Babi basi bozonyo kama mama na yeyu. Pete foyer na yo ekomoningana, foyer na yo komo kina obeba. Bing maman nana, ou bing maman nana na plus 243 89 61 86 525. Ozoye soli na yo expliquer kana yo. Et le balé qui nous coupe au bout parce que funga mana c'est parce que au bout kali munene na c'est mon ami sous mbala zo ko coûter maman nana ba kisi yango zo bengi et ça ba kisi ça naturel. Et ça de monde la salité zo ba kisi naturel. Et le que peut-être que le docteur mon Serge plastique azo tu ba makambo vimba te. Yeza naturel et un be convenient mon côté. Nga mona za témoin vivant mon abote de na ba micro baladaire ton ba disant l'importance monter. Mais yo mekana bongo e baso c'est vrai. Ba manana so ba mbazo ba ko zo yo wapi. Naza na cabinet na ngai naza na ba o soko bengi numéro de téléphone na ngai zo affiché wana bo benga ngai bokozwa nga moko mama nana na kopesa bino bakisi o ekendaka ndenge za na oti kotinda bato bazosenga ngo makasi soko za na bezo bakisi tokotindela yo tosali koli totindi yo moko komona donc komona pena nde makambo. C'est que nous avons besoin de qui porteurs à liba kobenga kaka ba bengi même bo sala mutona koli boko tiki na agence botindeli nga moko to sala ka koli to keto to bi maman solution dans le lobby bon ba o bazana ba problème peut-être ya kobota so te taper ba o bazana problème akobota numéro na nga yango na za s'afficher donc baso bazolela kobota ba ya bakozona pete na pete penda zu mwana ba ya ba ope baza episa mibalo balemba batelema te bakoka makambo te ikatela la kola musango ekomi penza bopikiliki akola la tabasi 5 ndenge moko zo dépendre ba ya ba meka ba découvrir kaka nde bazo benga nde pe bazozwa bazwa penda bakisu balinga ba découvrir pena mama nana balinga pe ba découvrir monena mama nana na bino yeyo ayeko tsa kimi na mabota ayeko tsa pe bolela te solution na misi monani. Merci maman nana de vous na suka nana merci pour ce temps en plus ça tana yo ça vous plein de travail mais to même sur no nga parce que ba so biso to ye opesa biso nini manana mo de la fin on a habité papa ya émission papa ya yo ko bala ba fanatique na onini ba to balinga ka ba to traiter ba client na yo ko bala bango mo de la fin na nga ba client na ngai ba obo nazo traiter na ba oba za na cabinet ba yebi makasa mama nana balanda mwana muke ote makasi ndezawa nguya ndezawa donc nazo botisa nazo telemisa nazo balisa na yebisaki bino ke vanda awa ezali bana basi boluka bo découvrir vanda awa po elinge sila bato bazo welela ngo makasi soko benga na ko expliquer vanda awa eza nini po wana eza ba découverte wana eza ya biso ya kati soko bengi na hotel so vanda awa vandisa mobali na yo avanda lokola papa Eric ndenge bavanda na mwasi mama Lukongo donc avanda vandisa papa vanda awa donc bolinga bo découvrir ngo wande zande suka ya bino penda basi.
Merci maman Nana, merci vraiment pour la tempête biso. On appelle merci na ba otuboza qui est Rolanda votre humble serviteur ou atolo ki bangola o asela binoka toujours musala na sabinonga na osaka musala. Na nga mwa musala bino na osaka musala ba otubalinga watolo ki bangola obengi benga bisoka na numéro ozomona wana ozo maman Nana. Là je vois directement repesa mbote ba otubalinga watolo ki bangola pesi bongo mbote na emi chaque mo papa na tamina boni na bozo bi dadi mulumba cash mama babi dadi mulumba cash mama yindi makambo. Là je vois emi chaque mo papa na tamil babi disle papa merci pour na $200 c'est quoi et sina zoki nanga merci na Mireille à sala babi leader ya yo ngo wana babi mambote beli parce que mozali merci na le producteur de mon asima caméra merci na fondé KBA merci na vrenanga disho pour man babi yanga yango banini tout le monde na prochain numéro manana merci pour service autant ciao je vous dis.